bela mais tu as tout yoka ka kufi et tout yango za conversation na susi bantu donc au moins la puta so te bizo to so amen ya donc sur la mingi liwa ya na mutu na mona kwa rêve pour la réalité mais na osenga moni moya na mpe manakini moni liwa ya susi et puis je mets l'ordre et nous avons coordonné à tout le monde aux youtubeurs nous avons rendre maintenant à susi mais c'est l'on va visiter la susi à ça la succès la visiter à ça la combo na musani ya théâtre to ya kolida susi kwa kufeza ya nanga tosolola ka bubuka na dito solola ke bele to kutana ka pe ya nanga na vandi bozo ba emotion mais na on ndima te na ndo na omoni ko mais o ko saka matango ko so ya maboki to ni maboki na zaka bo musa ba si ba titra mabe bo musa ba biso zoba na kombo ya susi na se to no ke na ko kutuni makala te to bo tinda ngamba mona kanya makasisi. Pourquoi le vivant parce que Azaya Oyo a se respecta. Très bien. Si le continue à ça ma belle, Azala na conduite à ma bête. Très bien. Azala pe problème na batuté. Et à se kakaka. To komana kado ya a se kado ti akufinga na ondimate. Alors tant que vous avez un bateau, vous avez un c'est un mal nécessaire. Les qui n'ont pas ma vie. To kende ba to kende wa. Donc tout le reste sous na kimia, na respect, na honneur. Kwa za buto buzo bate. To ça na buzo na buto o tia na bombo. Ya mo wo to meka kuto boye. Abute o tele loke boma ke boye zo te. Nga na bi ke si abela. Abela maladi ni tatamosi. Ndoba na yebite. Nakoba biloba lobate. Po elo yebite. Na yebelo na yebite na loba na ngata mi ke si abela parce que akomela kinga awa. Ba message na ko tanga. Mwami Zambe azabo lingo makasi leki nanga soki yete mbal ozolela oyo on est dans yete après na nze ngo ya nanga nalingaka yo mingi nayebaki te ya nanga nayoki na posa ya kolela tout à moi c'est abana tu remarqué beaucoup plus na matanga soki acteur ou actrice akufi soki bat ba ko moya misu ba solo la raté au moins ba beta na caméra wa mututu aye na ebité secret ya c'est l'hypocrisie réponse à moi ba bani bon mututu bon eza hypocrisie to le la rato ya mani na to za tena matanga e ben na sauter na ça au mutu parce o na sauter au bombe no faster e bon na bomba face e pam o na sauter na ki o tu na ngana nini o biki na peso ko depoto kena no bongo siko ni azana sona mutu te na deja zaboye to kozala na deja na vana na deja be banon ndeni to la to c'est oh ya mango tanga poison biki ba te be ko tena ba poison ta mo so bombarder déjà yo bi o boino makambo so on a pas makambo nini on a bi te ke mana da yo bokoti bona matanga ndiko matanga poison ya matanga ba matanga poison chamaka na fete ba poison chamaka bongo te o ba be to kuta to ya manete to to wa ya mangate tata moi c'est tokolo ba film asuka oyo susi bantu atonaki na SB non oui ba négligera susi bantu banani ba bato ba maboke bilo asala basala ba chaîne na bango basala ba théâtre ba benga ka été alors on a profité de l'occasion pour remercier ma fille chérie Sila Bisalo maman Sila ba les abako toujours likolo et yango il faut tout de bakasi la za aigle lelo aussi là toi jouer ça maman Chako ala akenda kundula ka to ba négligé très bien ba vie kundula ki biso de comme ça susi bantu lelo susi bantu hôtel ba filmer ya lelo hôtel ka wapi na SB to hôtel ba to hôtel ka na SB chaîne monte bete ba to ma boke bele ba hypocrite ni qui mama be mais ba liwa to te mona ba liwa na biso to te mona disons des photos que to zana to ba ko tambola ko banga tata moi so bien montrer capital lobby que père son âme maman Chako avoir kufa jura pe to asuka na SB le pe to mon susi bantu na SB a joué to film asuka après kufi to bani SB après Santaka to perdre na 6e sens déjà non exact ce qui filme sengi mutu bwa azongi si ba po ba suzi ba bima na ba CD là qu'on se dit la vérité asa merci YouTube te et belle na ba CD ba succès te mais na YouTube et maman n'importe mutu o da mbo ali bato en fuku so esenga peso comme peso
Donc si la telle qui par rapport à l'ancienneté, c'est bah où t'as et puis t'es qu'on a dans jeu place et puis incarner rôle kitoko. Voilà, merci totalement ça va notre loco à la prochaine. Ouais, totalement c'est question monsieur Ezali que voilà, est-ce que obi que azaya na yo boso la khaba bon souvenir ni totalement so ozo retenir personnellement et à ceci là. Et c'est belé. Na c'est bino avant na stoma bien quand le pas mot pas na bangwa. Doaka tournage. Na yo ka ba toi tête le côté so tali na côté bona boy. Quand je na tournage ba te chez bangwa. Tournage nani? Il y a Blandine, on sait Blandine ça n'a pas modéré, il y a le point à Bamon. Il y a une petite pas bon, on peut une date qu'on a qui est porte. Donc, il y avait une date qu'on a yé. Na côté ce qu'on a vendu, nous ne pouvons pas aller tourner, j'ai la porte, on a kangia, le canacani, la porte à côté. Il y a un ennemi. Je sais que yo linga ngati. Non, l'autre a pas de problème, tandis que nous sommes échangés pour nous, nous sommes d'accord. Nous sommes côté de la porte, donc à zone et les cabingai, nous allons les dans sa point. Après, nous avons des bisanga, nous sommes tabana, nous avons et les qui n'ont lokuta na ibi ate lokuta bandaka mutolwana na yana nga message yango to ko penza bien to za bien ba benti yo mo ba message na ko ngai donc yo ça na passe mais na monde yesu za profiter na mo na ndika profiter mais non beta c'était lui ba buzz boy fiti to va nom qui na base voilà tata moi ça va vokende tout le monde en fait il faut qu'on se le dise on va pas citer le nom de quelqu'un mais tout le monde a et nous on a awa suzi bantu na mabana ba rivalité ba ndeko ne basi t'es tout temps va combo papa pour na répondre mais tout temps comme tu nous imaginer pour imaginer et tant que na combo bana kingandi tant que na kingandi et bon on organise les soko pour na bana banga tout mais tant que na ngande combo t'es là ba de oloba na ebiscoté ça c'est sa question na ngapo yeba no voilà na biboye et ndongwa la kana basuka awa suzi bantu za peut-être ba ndolo mso ba na ko tambola bazala pe souté mais comment est suzi bantu akufi boye est-ce que quoi interpeller sur ba comédien kotika rando to pe ne arrive na matanga dia na batu ngo lela nza melimbisanga est-ce que ngana na bona sana concert au peu ça muté pour nous sommes responsables à acte opposé nous sommes responsables na elle na yé vous comprendre ceux qui bazaka na ba rando ba continuer ba rando talingaité mais boy ba mutu na mutu ba ke suka to utaka na mabele to kozonga na mabele lo lendo ezana tina te mais rando be faut guider ba comédien mais est-ce que même c'est déjà commis déjà des prix Mama Suzaki a commis déjà même c'est ça depuis na mort pour leur information OK azaki na mort aoli la ntu abandi aoli la ndeko na ya mwasi. Si tu aimes ta source, tu as pensé que charge, chance que tu as tourné. Donc, si tu as des nations, tu as dit, tu as l'Inde, il y a beaucoup de fois, si tu as dit, ne ba ne okina momo ngam na kena ba mutu tout bongo oyo saka émission ma bena komba suzi bantu ngana oya d'accord merci beaucoup ngana mona ba ya na kola kisa la komelinga ozobela mais quand tu as kufi et tout yango za conversation na suzi bantu donc au moins la tout ça te dit tout ça amen ya donc sur la mine il doit y a na mutu na mona kwa rêve pour la réalité mais na osenga kala moni moya na mpe mana kini moni liwa ya souci et puis je mets l'ordre et nous avons coordonné à tout le monde. Au YouTube, nous avons c'est la publicité. La souci à ça, la succès la publicité. À ça, la combo na salle à théâtre. Tout est collé. C'est quoi que ça y a là? Tout solo là. Tout solo là. Beaucoup de dit tout solo là. Belé, tout coûte na payer ya na. Na vandi bozo ba émotion mais na on dit maintenant donc on moni mais or ça ka matango ko so ya maboki to ni maboki na bon ça si ba titre mabe bon ça ba émission zoba na kombo ya souci na c'est tout no ke écoute ni makala ti to bo tinda ngamba moni na kanya makasisi pourquoi le vivre ngamba parce que azaya ya oyo assez respectable très bien si le là continue ça mabele azala na conduite ya mabete très bien azala pe problème na batute ya seka kaka to komana kado ya seka do ti akufinga na ondima te alors
tant que ça muto buso baté boye le buso banga peut-être que mal nécessaire le qui n'est yété non ya mabe to kende ba to to kende wa donc to le la souci na kimia na respect na honneur kwa za muto buso baté to ça na buso na buso o tia na bombo ya mo wo to meka kuto boye abute o tele loke boma ke boye zo te ngana bi ke si abela abela maladi ni tata mwasi ndwa na yebite nako ba biloba lobate po eloko yebite na yebiro na yebite na oloba ngata mi ke si abela parce que akomela kinga awa ba message na ko tanga moi nzambe aza bolingo makasi leki na nga soki yete mbal ozolela oyo on ezala ni yete après na nse ngo ya nanga nalingaka yo mingi nayebaki te ya nanga nayoki na posa ya kolela tata mwasi ya bana te remarqué beaucoup plus na matanga soki artère ou actrice akufi soki bato bakomoya misu basololaka te omoi babeta na caramere awa mutu tu aye nayebi te secret ya c'est l'hypocrisie réponse yango abala bani bon mutu te bon eza hypocrisie tolelaka tozoyamba neti nga tozala te na matanga ebele na sote nabisa oyo mbuta mpe oyo na sote obomino fasi te ebonga na bomba fasi pampa oyo na sote na kei mpo otuna nga na nini oyo bike na peso po te po tokenda no bongo sikoyo nini aza na sola mutu te na deje aza boye tokozala na deje te navana na deje beba no ndeni tolasesa oyo yamanga kotianga poison mpona bike bato bakoetebele kotiana bapoison tamosi ozobombarde déjà obi oboyino makambo onaba makambo nini onabi teke manada yo bokoti bona matanga ndeza matanga poison ya matanga bapoison tiamaka na feti bapoison tiamaka bongo te obabe tokuta tokoyamba neti tosola te koyambanga te tata mwasi tokolo bafilme asuka oyo Suzy Bantu atonaki ezaki na SB non oui banégligeaka Suzy Bantu banani bato ba maboke ebele basala na chaîne na bango basala bateatre babengaka ye te alors na profite na occasion pour remercier ma fille chérie Sila Bisalo baleza bako toujours likolo yango il faut totondimaka Sila aza aigle lelo Sila ajoué saka mama Chako akende akundolaka oto bato banégligeaki bazwi akundolaki misusu ndeko ya mosusu Suzy Bantu lelo Suzy Bantu totele bafilme ya lelo toteleka wapi na SB toteleka na SB chaîne moko tebe bato maboke ebele baza bahypocrite mitema mabe me baliwa totambola baliwa na biso totambola devant des fois toka tozana toyeba kotambola kobanga tata mwasi obele montre capital alobi ke pe à son âme Maman Chako ava kufa jura pe to asuka na SB le pe to mon Suzy Bantu na SB a joué to afi na suka après kufi to bani SB après Santaka to perdre na ba 6e sens déjà non exact ce qui filme sengi motu boa azongi si ba po ba Suzy ba bima na ba CD là qu'on se dit la vérité asa merci YouTube te et belé na ba CD ba succès te mais na YouTube et ba n'importe motu oza mboa ni bato en fuku so esenga peso to ba peso donc si la tala qui par rapport à l'ancienneté c'est bah outa et puis tete ndeko na ngana ko jouer place et puis incarner rôle kitoko voilà merci tata mwasi bana to luko à la prochaine ouais tata mwasi question monsieur ezali que voilà est-ce que obi que azaya na yo boso la khaba bon souvenir ni tata mwasi ozo retenir personnellement ya Suzy Bantu et c'est bébé na c'est bino avant na stoma bien quand on pas mot pas na bangwa waka tournage na oka bato ta tete lokuta sisi batalika kote bona boy quand je na tournage baté azali chez bango tournage nani yaka ya Blandine on sait Blandine mafuta ça la pas modéro yaka le point ba mongo na ye na bi pété ke pas bon pe ndako na kenda hotel na kangi porte nzoka za ndako na ye na koti ko na vandi ngapla na ye pe tournage pe na porte ndako na kangi ale kana kangi pe porte ko tati yo tsaka ngabe yo tsaka eni mais c'est que yo linga ngati non nous te rappelons pas le problème tonique nous c'est échange de pendant na porte nous sommes d'accord ngapla so ko tata na tena porte que azon to et le ke bingai yo za le kina za pour ngapla mutu ngandi ya bisanga ba ko santa bana ngabo binanga le kinanga lokuta na yebi ate lokuta bandaka mutolo wana na yana nga ba message yango tokoma penza bien toza bien ba benti yo mo ba message na ngai donc yo ça nga passe mais na monde ya Suzy profiter na mo na ndika profiter mais non beta c'était bi ba buzz boy fiti to va nom qui na base wana tata moi ça va vokende to en fait il faut qu'on se le dise on va pas citer le nom de quelqu'un mais to meka ka koloba to mona et nous on a awa Suzy Bantu na ma bana ba rivalité ba ndeko ne basi
T'es total va combo papa pour nous répondre. Parce que tu comment dans imaginer. Pour imaginer. Et tu as combo bana kingani, tu as kingani. Et bon on aurait ça soko pour bana banga. Mais tangela ngande combo. T'es là baka dolo ba. Na yebi côté. Ça c'est sa question nga boye banu. Voilà na biboye. Et non wala kana basuka awa susi bantu za peut-être bandi ole mso ba na ko tambola bazala pe souté mais comment est susi bantu akufi boye est-ce que quoi interpeller sur ba comédien kotika rando to pe ne arrive na matanga dia na batu ngo lela nzambe limbisanga est-ce que ngana on a ça na concert au peut ça muté. Pour nous sommes responsables à acte opposé. Nous sommes responsables à elle na yé. Vous comprenez? Ceux qui basent dans la rendre, va continuer à rendre talingaité. Mais moi, mutu na mutu ba ke suka to utaka na mabele to kozonga na mabele. Dans l'endo ezana tina té. Mais rendre be faut guider ba comédien. Mais est-ce que même c'est déjà commis déjà des prix pour Masuzaki a commis déjà. Même c'est ça depuis na mort pour leur information. OK. Azaki na mort. Aoli la mutu abanda oli la ndeko na ya moi. Okay. Si tu aimes ta son, tu as pensé que charge, chance que tu as tourné. Donc, si tu as des leçons, tu sois cheap. Parce que l'un, il y a beaucoup de fois, si quand même, qui est un peu ne va pas bon. Non, mais qui est un peu tout bon. Oh, ça, quand émission m'a bien à combattre sur Bantu. Mana oya. D'accord, merci beaucoup. Mais tu as eu quelqu'un qui et tout et tout. Ils ont conversation à la SUSI Bantu. Donc au moins la toute autre tout sur la même sur la mine il y a un peu on voit rêve pour la réalité mais on sait que on moyen un peu manaki. Moni liwa ya SUSI était et puis j'ai mis l'ordre et nous avons coordonné à tout le monde. Aux youtubeurs, nous avons c'est la publicité. Il y a souci à ça la succès la publicité. À ça la combo na na musani ya théâtre. Toi ya kolida c'est quoi faire ça ya nanga. To solo la buka na dit to solo la belé to kuta na pays ya nanga. Na vandi bozo ba émotion mais on dit maintenant donc non on mais or ça ka matango ko so ya maboki tout le monde a bon ça si batika mabe bon ça ba émission zoba na kombo ya souci na c'est tout no ke na ko kutu ni makala ti to bo tinda ngamba mona kanya makasisi pourquoi le vivant parce que azaya ya oyo assez respectant très bien si le leur continue à ça mabele azala na conduite mabete très bien azala pe problème na batute ya sekaka tokomana kado ya asekaka do tia kufinga na ondima te alors tongo ya zamu to buzo bate boye le buzo banga peut-être que mal nécessaire le qui ne yete non ya mabe to kende ba to kende wa donc to le la suzi na kimia na respect na honneur kwa zamu to buzo bate tout ça na buzo na buzo o tia na bombo ya mo wo to meka kuto boye abute hôtel loke bomaki boye zo te ngana bike si abela abela maladi ntata mwasi ndwa na yebite makoba biloba loba te po eloko yebite na yebite na yebite na loba ngata bike si abela parce que akomela kinga awa ba message na ko tanga moi minga Zambe azabolingo makasi leki nanga soki yete mbal mozolela oyo on est dans yete après na nze ngo ya nanga nalingaka yo mingi nayebaki te ya nanga nayoki na posa ya kolela tout à moi bana tu remarqué beaucoup plus na matanga soki acteur ou actrice akufi soki bato bakomoya misu basololaka te au moins babeta na caramel awa mututu aye nayebi te secret ya c'est l'hypocrisie réponse à moi bani bon mututu bon eza hypocrisie tolelaka tozo ya maïs na tozo kozala te na matanga et bien na sauté na ça au mutu apesi oyo na sauté bomno fast et bon na bomba face et bien pam oyo na sauté na kili po otu na ngana nini oyo biki na peso po depo tokenda no bongo siko nini aza na sola mutu te na deja za boye tokozala na deja te na vana na deja beba non ndeni
to la c'est ça oh ya mango tanga poison ba te be ko tela ba poison ça mo so bombarder déjà yo bi oboino makambo so on a pas makambo nini on a bi teke mana da yo bokoti bona matanga ndizo matanga poison ya matanga poison chamaka na fete la poison chamaka bongo te obebe to kuta to ya manete to to wa ya mangate tata moi si to ba film asuka oyo Suzy Bantu atona ki na SB non oui ba négligera Suzy Bantu pas nani pas bato ba maboke belo asala basala ba chaîne na bango basala ba théâtre ba benga ka été alors on a profité d'occasion pour remercier ma fille chérie Stila Bisalo maman Sila ba les abaku toujours likolo et yango il faut tout di makasi la za aigle lelo aussi là toi jouer ça maman Chako ala akenda kundula ka to ba négligé très bien ba vie kundula ki biso ndeko comme ça Suzy Bantu lelo Suzy Bantu hôtel ba filmer ya lelo hôtel ka wa na SB to hôtel ba to hôtel ka na SB chaîne monte be ba ma boke bele ba hypocrite mais qui mama be mais ba liwa to te mona ba liwa na biso to te mona des photos ka to zana to ba ko tambola ko banga tata mo so bien montrer capital lobby que paix à son âme, maman Chako, avant qu'on fasse du rap, et tout à Souka na SB, le peu de monde sur Suzy Bantu na SB, je dois faire na Souka après profit. Donc, SB après Santaka, tu peux être dans le sixième sens déjà. Non, exact. Ceux qui filment les signes, ils ont ici, pour Suzy, ils ont CD, là qu'on se dit la vérité. Ça, merci YouTube, et bien, va CD, c'était. Mais YouTube est maman, n'importe où. On a un bateau en pouco. Sur les 5 personnes comme la personne. Donc si la telle qui par rapport à l'ancienneté, c'est ma route et puis dès qu'on a joué place et puis incarner rôle kitoko. Voilà, merci totalement Sabana Toluko à la prochaine. Ouais, totalement c'est question monsieur Ezali que voilà, est-ce que obi que azaya na yo boso la kaba bon souvenir ni totalement ozo retenir personnellement et à Suzy Bantu. Et c'est bébé. Même c'est bino avant na stomac bien quand on pas mot pas na bangwa. Donc tournage na oka bato na tete lokuta sisi batalinga kote bona boy na biso na tournage baté azali chez bango tournage nani yaka ya Blandine on sait Blandine mafuta ça la pas modéro yaka le point ba mom na bi pété pas bon pe ndako na kenda hotel na kangi porte to azaba ndako na ye na côté ce qu'on a vendu nous plan na ka tournage pe na porte ndako na kangi ale kana kangi pe porte ko tati yo tsaka ngabe yo tsaka nini no se ke yo linga ngati non nous te rappelons pas le problème tandis que nous c'est échange de pendant na porte ndako na biso ko tata na tena porte donc azo que le kabingai yo za leki na za pour ngabite mutu ngani ndayibisanga ba ko santa bana ngabo babina leki nanga lokuta na ili ate lokuta bandaka mutolo wana na yana nga ba message yango to ko ba penza bien to za bien ba benti yo mo ba message na ko ngai donc yo ça na passe mais na monde yesu za profiter na mo na ndika profiter mais non beta c'était lui ba buzz boy fiti to va nom qui na base voilà tata moi c'est pas d'avoir kende tout le monde en fait il faut qu'on se le dise on va pas citer le nom de quelqu'un mais tout le monde tout le monde et nous on a awa Suzy Bantu na ba rivalité ba ndekone basi t'es tout temps ba combo papa pour na répondre mais tout temps comme que nous allons imaginer pour imaginer et tant que na combo bana kingani tant que na kingani et bon on organise les soko pour na banga tout mais tangela ngande combo te la baka de oloba na biscoté c'est ça question nga ko yeba no voilà na biboye et ndongwala kana basuka awa Suzy Bantu za peut-être ba ndolo mso ba ndako tambola bazala pe souté mais comment est Suzy Bantu akufi boye est-ce que ko interpeller sur ba comédien ko tika rando to pe ne arrive na matanga dia na ba to ngo lela nzambe limbisanga est-ce que ngana na ba sana concert au pesa mututé pour nous sommes responsables à acte opposé nous sommes responsables na elle na yé vous comprendre ceux qui bazaka na ba rando ba continuer ba rando talingaité mais boy ba mutu na mutu ba ke suka to utaka na mabele to kozonga na mabele lo lendo ezana tina té mais rando be faut guider ba comédien mais est-ce que même c'est déjà commis déjà des prix pour Masuzaki a commis déjà même c'est ça qui depuis na mort pour leur information OK azaki na mort a oli la mutu abanda oli la ndeko na ya moi. Si tu aimes de son taper c'est que charge chance que tu as tourné donc si boyo de la soit cheap parce que l'endo il y a beaucoup faut si quand kena bibu ne ba ne okina momo ngam kena ba mutu tout bongo oyo saka émission ma bena komba Suzy Bantu ngana oya merci beaucoup